Mbote mbote na biso, mbote na pesi bino ba mbote bele, bino ba ebozwi libaku na tongo yo to solo la mwa moke. Weekend oyo mukuse nga oke lengi na ngo vraiment te. Ngalingaka weekend vraiment nami reposer kitoko na la bapongi na sala sport nzoto ezonga en forme mais weekend oyo nazalaka bakwenda futuka ko bima boye ko déposer oyo zwi boye osali boye na bénéficier na weekend yango te. Alors bana membre to solo na biso ba masolo ebele bomoni titre wana na tie bino boye ko tia ba titre oyo bolingi parce que il y aura beaucoup de sujets. Alors il y aura beaucoup de sujets ya ko discuter na tongo lelo na pesi bino na bambote. Bon début de la semaine, voilà, semaine ya sike bandi, le l'autre sali lundi. Na ebi que chacun de nous a la moki malamu azali nzoto makasi mbote na yo Jean-Louis Kasigwa. Na pesi bino bambote bele bino banso, Richard Mayemba depuis Calgary, Edo Yikwa le procureur, JR Molisho muninga ya Pitudi ya Ntsango, Roger Silwambanza. Vena ngai Richard Mwanda Modogo. Richard Mayemba na pesi bambote vena nga Modogo Sam Yula Mwanda. Alors na osola na bino makambo ebele, moi ba sujet bele na tongwa lelo, moi quelques sujets to solo là parce que makambo ebele zo leka ba information ebele zo leka mingi pe baza informé te mbote na mama Christine Matondo. Alors bolandaki na décrit info ya Pero Luara ngana zaki surpris na émission wana nalandaka so yete franchement c'est un collègue mais ngana nalandaka so yete na koma omona ba émission na ye eza terre à terre, tu vois, tozane pe domaine mon côté lui il fait du journalisme mais moi je fais l'analyse, donc tozana ye domaine mon côté moi je viens na tie sujet na ngai na lingi na bandi ko développer yango ti na pesi conclusion na sokoli maboko nanga. Je viens pas pour vous donner l'information. Information eza nango déjà Rolanda ngo bisige bele mais c'est l'analyse qui est intéressante. Donc Pero depuis kaka bima Congo akoma na yeka kofinga ba qualificatif nyonso ya mabe akoma ko tia na batu. Alors ça fait pas beau. Donc azali sous professionnel te na domaine na ye. Or que bagui ko incrédibilité ye. Donc bagui ko rendre pe non crédible na domaine wana partout pe masolo baby. Il faut aux professionnel. Mais il a beaucoup d'erreurs. Erreurs et belé à ça la ba émission na ye. Émission elekaki alobeli makambo, il y a Institut national, il y a géographique oyo. Soi-disant ba confier pas ba indien ba sala commerce na bango ba boutique. Ça c'est une information. Ngana na tina opia bino information te. Mike Mukabai a balancé ki vidéo moko sala ki moko na téléphone na ye. To mona ki ba makambo nyonso ndenge yali. Aye ko bimisa vidéo moko alobi ke ba audio moko ebimi ya Francis Kalombo na ndeko na biso yo ya muluba zalaka na Canada ye pa zali analyste na kotanga kombo na yete. Alors ba audio wana bazolobela fuite ya Pero Luara ye atie ba audio wana ndenge ba lobeli makambo ya Chilombo communication eza malamu mais Pero banda kala wana nga audio wana nango ça fait une année. Audio wana oyo ya Pero nenga kima na Congo nga na landango ça fait une année. Et il y a eu confusion na départ ya Pero. Moni Pero mukolala taki joking moko boye ya rouge na aéroport mfule beta ki aza ko filma lobi tala aéroport mobimba. Ezate ke Pero autaki Lubumbashi nda ye eza kokima ya Pero nde yango wana. Bonjour Patricia. Ezande kokima ya Pero yango wana. Akimaki akeye
Zambie akotaki nzela ya Kasumbalesa Ndola ake Lusaka kokima ya Pero yango wana. Vous comprenez? Et puis na lobaye ke Pero nenge akimi boye parce que ba pesege déjà mandat d'arrêt. Ministère public a signé ki yango, procureur a validé ki yango, mandat d'arrêt zalaki na Kinshasa. Le jour oyo ya kendaki, ezalaki pe le jour oyo Félix Tshilombo azalaki na bakatange, d'ailleurs balingai babete kuna kutu na kati ya, parce que ayaki pe po couvrir milulu wana, balingi babeta ye bakatange batia kaka maboko nde bapekisaki, orge ayaki neka po asala machifi bakanisondere ke aye na Lubumbashi akozonga na Kini po batakini ba negozela ye soka ye to tie me note na aéroport, orge mwana mai amona déjà lidusu na lidusu na Kasumbalesa donc na Kini pena bazo zela yeke no mwana mai ninga ke Lubumbashi. Donc Francis Kalombo bisika wana zana tor bango bakanisi ke Pero a filmaki aéroport à Kinshasa na retour na te atikala kozonga te ndenge kaka lataka survêtement wana kendaka Lubumbashi atikala kozonga lisu na Kinshasa te pona Kinshasa de basela ki déjà nkama basela ki de checkpoint so ikaka zongi boy kaba leye Pero atikala su kozonga te ozomo Pero atikala su kozonga te mais ezana mutu moko asunga Pero na Lubumbashi wana nga na yebi mutu ango. Na yebi mutu ango. Pire vient nga moko boya asunga Pero. Alors, les gens se posent des questions. Le lo bate bele ba posera ba question. Na mona ka bokomela nga ngotro. Google Pero azaka na mboka. Il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Lelo. Moni lelo. Pero se trouve aux États-Unis. Et puis, ici, à Zoa Mukanda Yangunda. Il y a 7 mois ou 8 mois passés. Il était même en Angleterre, bateau à Monaye. Natie preuve vient en Tchakoudia. Bazalagine Nandago. Il a même ses photos na téléphone naïe. Pero vit aux États-Unis. Aza ni na Zambie, ni na Afrique du Sud. Il est aux États-Unis. Mais Aza Yuma. Pour biso sala ba émission pe ya ba politique to critiquera pe pouvoir en place na zaka na Paris. Est-ce que na bomba ka bisika nazali? Yi azo bomba bisika za polani. To bomba na bisika to yali na robomba na nani na robomba na nini loba bisika ozali oza mobali to za mwasi loba bisika ozali muninga ne muso auti ko beta soki 2 ans de prison mutu peka ya Moïse omoni eloko ebomaka Pero eloko eboma ye Pero bakenda Lubumbashi ko luka Muyambo bakutana Muyambo. Oh non, Muyambo a ba problème na Moïse Katumbi. Muyambo ba bebani na Moïse Katumbi. Pona nini? Muyambo na Kini abeta ba masolo moko boya fo ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi akangela ye longi. Sikoyo bango ba monike Muyambo lona Moïse Katumbi lokwa ba oloba na te, il est grand temps to profiter to bimise nyonso ya na motema na ye. Bakenda bakutana Muyambo ye Pero. Tango wana no Pero azana ba audience ya minene na Moïse Katumbi. Ba audience ya minene. Ya ba chèque pe bo funguli bo $50,000. Ye Pero. Bongo atonga ndako wana ba chipi ba no tambula. Azwango wapi? Azwango wapi? Siko errero yo ye Pero asala ya vina ye bakena ba interviewer Muyambo ndenge nini? Muyamba bandi ko betela ba masolo nyonso oya ba secret ya Moïse Katumbi. Abeteli bango lisolo ndenge bakendaka pa ya Kazadi na ba waya ba beti Kazadi ake kufa na hôpital ba botolier ba camion na nyonso yalaki na ba cobalt bake koteka ngo na Afrique du Sud. Mutabimisa masolo wana ezali Muyambo devant Pero. Or que Moïse Katumbi c'est un conflictuel. Araso yiniyo esili. Omonenga yina chani esili yena chani ba osola kasute. Bako binemi jire. Yena chani. Bon, lokola na ebite Moïse azape na ba faiblesse na ye. Ayo mona ke le baro Muyambo azaka ga itil lelo na oloba. Ba uti ko kozongana. Ba bomi moto bazongani pona nini. Tango ba monike
Noël Tchani ale bango ba point belé a coincé bango contre mur une année mobimba. Loi Tchani wana e coincé bango contre mur ba komi lo bazali banda ya Congo. Alors sengela ki basangana yango moni basala ki association ya bakatange wana ba pesa na maboko po te. Omwe ba Tchani wana de plus en plus bazo vana na politique, bazo koma rampe makasi na politique. Politique ya Congo, il faut étudier sur le terrain. Au moins bati lombo bazaki libanda mboka tango baye na Congo bazo kokelo côté. Bayebi politique ya Congo te. Politique ya Congo c'est sur le terrain. Oui ko ganga toza politicien au sala politique libanda Congo. Ça marche pas au Congo. Ça marche pas. Laurent Gbagbo suka na ngwasa gini. Azonga Côte d'Ivoire. Pour mona ipenage masolo libanda simbate. Politique Afrique ya ngwana. Il faut terrain. Zomona baye kosangana ba muyambo basangani bazongisa force wana parce que Noël Tchani soka tie bango ga libanda Congo esili babungi lokola mungu na bilei yango moni basalaki front commun wana bazala bango nyonso epesa bango force lelo muyambo akomi soko mela na Katumbi bakomi kolia bakomi koseka nalandaki défense oyo Katebeka Toto asalaki pona Moïse Katumbi ngai sina betela bino li solo wana ya Moïse Katumbi na Katebeka Toto. C'est comme si na zalaka na kati wana na betela bino textuellement oyo Katebeka Toto a reproduire na munoko na ye. Maman Moïse atikala ozala domestique ya ba Katebeka Toto te comme les gens disaient. Azalaki mwasi ya papa na Katebeka Toto babota bana mibale. Donc Katebeka Toto aza lokola demi-frère ya Moïse Katumbi parce que baleki o ya Moïse Katumbi bazali tata moko na Katebeka Toto mama moko na Moïse Katumbi eza ndenge moko kaka mama Koffi Olomide abota na kati ya libumu e na kati ya famille ya papa Agbepa c'est-à-dire Koffi Olomide na kati ya famille wana aza na baleki oyo bazali pena mama moko nesi batuturo ba wana ba mama Rifa wana baza pena mama moko mais tata moko te donc il y a plusieurs demi-frères na kati ya famille wana ya ba Koffi ndenge moko na ba Moïse Katumbi donc papa ya Moïse Katumbi tanga kufaka mama ya Moïse Katumbi azalaki encore jeune tellement yebi ba juif ndenge bazalaka moto soki déjà azalaki mwasi ya juif arobala mobali ya juif yango siko papa na Katebeka Toto pe azalaki ye moko ayeko bala mama wana ya ba Moïse Katumbi mais de dire que maman Moïse Katumbi aza zambienne là c'est faux cette dame aza zambienne azali zambienne. Et d'ailleurs, moi, maman na Moïse Katumbi, elle n'a jamais demandé la naturalisation congolaise. À Zalaga zambienne avec un passeport zambien. Et d'ailleurs, Ouagomona, Moïse Katumbi Yemoko, Azali, ex, il y a Mwasi, il y a ancien président, il y a Zambie, Chiluba. Mwasi ya Chiluba. Ancien président ya Zambie, mwasi na yewana. Neba bota bana wana umona bana Moïse yo bazana Canada, bazana États-Unis. Mama na bawazali mwasi ya ancien président ya Zambie, Chiluba. C'est-à-dire Moïse Katumbi azana bana oyo bazali ba Zambien pe. Parce que mwasi ya mibala ya kobala zali italien, juif. Vous comprenez? Ye alingane ba congolais te. Alinga ba congolais te même mitukaneke na Afrique du Sud congolais moka kumbaka ngote. Alors botala siko mutazolo ka président comme président ya Congo botala. Et troisièmement, ye Moïse Katumbi mwaso ya misato o azana ye mikolo yo azali rwandaise burundaise. Ye Moïse Katumbi akesa ni na Rwanda na Burundi. Azana na Lubumbashi alobaka ke alingi Congo mingi ya ko développer Congo. Mwasi aliboso oya botane bana wana. Et d'ailleurs mwana na ye fils aîné na ye azali député na Assemblée nationale ya Zambie. Boyebi Moïse Katumbi azaka na larde.
ba Katebe Katoto ba na ba coopération na ba indien mo azaka na Lubumbashi comme ne Tarek. Le seul indien azalaki na minoterie ezali usine oyo esalaka ba masango, ba farine, tout ce qui est céréales. Donc ba machine à fufu mais ya minene industrie. Ti pwana comme na yagi Tarek. Ntalara ko sagana te. Na Lubumbashi yagi na batalar mibale. Vie na biso Kazadi. Na ti pwana Tarek. Pou Moïse Katumbi na Katebe Katoto. Bazosala tout bakota na kati ya bloc ya bato wana ya lar ba bourgeois wana. Mais li douce ezate. Siko Moïse Katumbi avandi abani kosala type wana ba menace Tarek. Ba menace ngana mwa Lubumbashi yo wa mvunzi okomona. Ba menace babite tozwa grand frère na ye aza un peu doux tokocha ye na cour de grand. Ba kamati Katebe Katoto ba koti na cour de grand Moïse Katumbi akoti te. Katebe Katoto ba faire makambo bani ko fungama. Mbongo ko monana. Ozomona. Mbongo ko monana. Certes Moïse Katumbi abande ko teka bambisi. Aiki na pick-up na ye moko ya kimalumalu akendaka sombi bambisi na mai. Aiki ko teka na mokili. Fond na ye elekaka $1000 te à l'époque. Katebe Katoto déjà komai na mwa balar abimi kutu déjà na lupango ya famille aketonga parler na ye. Donc Katebe Katoto akomaki na mwa ba masolo na ye. Siko Moïse Katumbi pena noko talaka meti donc bato abanga meti ba mona yelo kola nzambe asangisi bana ba Lubumbashi Kenya nini ba sangani ba keili chipu wana Tarek endie wana oyo ya boye oyo na mboka na biso funga makapete bana mai pe bakota na maso libote mosekwa ba niata chipu wana mosekwa aken hôpital akufi endie wana tanga kufi ba ya ba vuzula minoterie na ye industrie na ye ba vuzula yango ba deloja yango ba kocha yango na ngamba Zambi eke na ndola bake ba planter yango kuna azui ba petit na ye ya Lubumbashi wana bakenda bakoma ko travailler kuna bakoma ko lokota ba masango nyonso ya ba village wana banikaka kuna batiaka na basaki bazoteka. C'est par là que la société Katumbi a commencé na Zambi ne loko ya yete tanga zongi akuti ba viona ba kaza dipena ba bourgeois ko sagana te abino nega to salaki Tarek jope kaza di photo salebwe d'ailleurs ko tamulu bakati bakendela viona kazadi na butu ba bendaye mosekwa ba bimisa ye via ke hôpital ake kokufa tanga daye ba bendi ba carne nyonso ya na ba kobarti ba finika de ba barti ba bash plus de 250 cars ba poids lourd ba kenango na Elizabeth Port na Afrique du Sud aide ana bana mayoyo ba kotia maboko ba teka ba plan ba car wana ba chanza ngo ba matricule komi ya Moïse Katumbi staff wana nyonso ba kina osabioma ba komi équipe na ye. Alors sikoyo ndenge ya boye tomi batalar do to koti na cour de grand et ndenge ya boye il faut mbongo to blanchir ango parce que mbongo yo eko memela biso wa problème mazembe yaki na faya ko sakana te mbai Moïse Katumbi mbara moko aye achapwe akomi na bato nyonso monaka ba sentir na ye wana bato basala na bango ba masolo pou mazembe pe zwaka yo mutu wana larme kulo zwa azui mazembe na combien pas plus de $50,000 hein? Équipe wana ya mazembe les corbeaux pas plus de $50,000 abani ko blanchir ba mbongo na ye nyonso asalaki ba masolo ya mabe akocha ngo na kombo ya mazembe po bayeba ke aiza mazembe te eza balara ba masolo ya mabe asala. Pire encore asali déjà kombo na Lubumbashi ayi okuta na shigona homme d'affaires moko boye Dan Getler mutaye ko l'accès Dan Getler c'est Katebe Katoto parce que Katebe Katoto demi-frère na ye tolo baka ou bien ya na ye parce que ba koli sika moko ba le sika moko ba la le sika moko ya na ye
Katebeka Toto a commis siko na ba coopération kaka na Congo te tina ba côté ba Tanzanie ba Zambie ba Burundi a commis prêtre ya kosakana te a commis na ba société o exploitera ba pétrole ba nini ba bloc pétrolier tina ba Tanzanie. Katebeka Toto a commis côté wana o poussa na te a commis homme fort sikoyo. Katebeka Toto côté a kini to yebi ete ayeba ni mingi côté ba Tanzanie ba Zambie ba Rwanda ba côté kuna prêtre ya kosakana te batu babanga kai ayamba coup d'appel moko boye pa o Katebe mbuta zulu na pesi ombote bisiko zali ayambi téléphone boye Yoweri Museveni 1994 Yoweri Museveni Museveni wa président na otinda jeto ya koto na Uganda. Katebe na staff na ye bakita pa ya Yoweri Museveni. Oh no Katebe. Tuana masolo moko bozo senga 4 milliards. Abi mbongo wana kozonga. Et puis muto oyo azana demande ya mbongo wana s'appelle Bill Clinton. Katebe ya toto abina solo na Bill Clinton. Ta mona pena I'm the president of American. Bill Clinton. Mais masolo eza sérieux? Siko Katebe 4 milliards azana ote na maboko. 4 milliards, 4 balles, les athées na maboko. Aïbisi Museveni abi, comptez sur moi, na koyelo mofuku. Aza yudat. Or que azana batu, oyo asala na bango ba circuit, bazana Anvers. Et entre autres, John Gettler, le père de Dan Gettler. Nde bisika Katebeka Toto, ake kosala demande na bandekune ba yuda, bakata kwanga masoleza serie. Mbongo kozonga même fois 4. Alors, ba okata sigo kwanga 4 milliards, mutakosala suivi à mbongo wana sur le terrain, s'appelle Dan Gettler le petit. Le jeune homme était arrivé au Congo, na Lubumbashi, âgé de 21 ans. Âgé de 21 ans. Ayebi mukilité. Tangwaye, ba présenté par Kabila, pas ya Yoweri. Laurent Désiré Kabila. Babi ke mutako ya kolandela balaro to financer yo pona AFDEL to benga na Mobutu avec la participation des États-Unis ye yo communique Dan Gettler azola la wapi na immeuble Bonpour na deuxième niveau na Gombe sécurisé par Banamura akenda ka palais de marbre a komi sikoyo ko somba ba diamant ya Congo amemaka na Anvers cobalt coltan po ba zongisa mbongo yo ba defaka wana ya AFDEL. C'est par là que un jour Katebeka Toto Moïse Katumbi aye kotale na ndako boya kuti yuda moko boya na kati Kateba yebisi yo yebi moto abi na yebi ete alobi Gettler ye Moïse Katumbi abi siko vina ningi na soliana na batuloko ba Gettler boya na koti vraiment na cour des grands. Et par là Bill Clinton demanda à l'Angola, avec la bénédiction à Katebeka Toto, va éliminer Laurent Désiré Kabila. Et vous allez voir que complicité Zaki Mingi. Après lui, il y a Laurent Désiré Kabila. Moïse Katumbi a Zalaki Wap, à Kimagi na Zambie. Dan Gettler a Kimagi Wap, na Kigali. Katebeka Toto a Zalaki Wap, na Belgique, pendant plus de 6 ans. Vrai ou faux? Tango Joseph Kabila zui masolo, Uganda a pesi accord, Rwanda a pesi accord, Moïse Katumbi a salinini. Azongi mbalamo batie gouverneur ya Katanga. Katebeka Toto azongeli masolo na ye. Dan Gettler azongeli masolo na ye. Voilà ndenge Moïse Katumbi akoma prêtre. Moïse Katumbi akoma na l'art ya mbisité. Il n'a jamais vendu de poisson aux millions d'euros, ni aux millions de dollars. C'est un mafieux. C'est un mec méchant. Toko pese beaucoup d'idées. Donc, ndenge bazongbonga na wana na ba Noël Tchani, botika bango bangongana. Ndenge bazongbonga na ba Noël Tchani, botika bango bangongana, itali bisote. Koute sali biso bientôt banoluka nani ya wego ko coincer moi muke contre mire, tout le monde regarde Noël Tchani à aux États-Unis, na mu pepene ya fresh ya ba américain. Abani ma boyebi ba américain ba républicain ya baraka. Balingi makofi trop. Botika Noël Tchani soka ko sukuma ye wapi asukuma ye wapi etali bisote. Mais quand à Pero Louara de dire que
Ba audio moko ebimi mikolo ya Francis Kalombo. Non, non, non. Ba audio wana nga nazala nango depuis ça fait une année. Donc, Pero soki azalaka na ba audio wana te, moi je regrette beaucoup. Na mona pe sens na ngote. Sans ba audio wana eza ya kala. Parce que eloko ezali wana où Francis Kalombo n'a pas compris vidéo oyo Pero a balancé qui ya kokendene Lubumbashi ala taki joking ya rouge. Bango bazo croire que ezali a utaki Lubumbashi ayende azako filmer te. Départ na yende ya kokende Lubumbashi nde azako filmer parce que il savait que et puis bifido ana balancé ki yango na kini te. Aeko balancé yango 3 jours après son départ vers la Zambie. Kwa bimamboka ni amuka. Mais soki Pero le loi koma ofinga ne Chilombo kofinga ngala moni ko tout c'est bien. Atika na ngambo ko finga Chilombo afinga parce que Chilombo pe muto ako finga ke mikolo nyo sasalaki te. Loko Pero apuni na ye rôle wana atotikela ngo Pero. Mais Pero bosana te gaza journaliste de profession. Nous on est des analystes, lui il est journaliste de profession, il fait que ça. Moi je fais autre chose, lui il fait que ça. Donc il faut à la professionnelle un journaliste à rouler kana télé te afingaka. Donc la déontologie journalistique, l'injure est interdit. Le journaliste est au milieu du village. Il est conçu à diffuser l'information telle qu'elle est, avec l'impartialité et la neutralité. Wanezali déontologie à journaliste. Journaliste soit azo finga batu, aza suna rôle na ete. Moi je suis analyste, même si on a lobi momoko ya mabaya makasi boy. Ego choqué mingite, mais yé aza journaliste. Yé a liaka na ki journalisme. Ngana liaka na analyste. Analyste na saka na liaka na ngote. Donc tous a deux personnages différents. Donc ngai pa Pero na wego betere mabokote. Parce qu'il fait des émissions parfois 45 minutes, il parle que 15 minutes. Oh, nous c'est tigali, moi si boy, azotega maputa boy, azotega bilamba boy. Kende pa na ye, moi si boy, kitoko mingi, boy. Oh. Les biloko nini wana. Pesa bat émission, baza na besoin émission na yo. Pesa bat information. Nazo critiquer te, mais nazo loba. Oh, eza deuxième critique na sali, deuxième rappel na sali Pero, qu'il reste professionnel. Biloko ne wana sala kavuma, moi, bon, je sais pas, azala nengene. Tozo ina pas cardinal na bino soki ambongo, soki mbongo, soki pe ambongo. Iye ifwa benga Noël Tiani, o bandoki wana, o balingi ba kokocha la congolité na kati ya Congo. Do ye cardinal akumo benga kumo finga suba tu bandoki. Ye azanga nzambe asisa ka kindoki. Akumo nzambe na ngaye. Nzambe. Tala. Loi Tiani nga na o soutenir en monte na faible. Mais eza loi moko déjà Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. Aleki Tiani na masolote. Ye ba Congolais ba liaka même osekwa kuna na Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg. Ba Congolais bonito perdre kuna batumbi bango na ba moto. Poka ka ba Congolais bazo sala misala oyo esengelaki ba Sud Africain basala. Parce que ba Congolais nyonso bazaki na main d'œuvre qualifiée. Ba bima na ba mboka. Ba Congolais bonito perdre na Afrique du Sud. Bongo kutuna na Congo na to bani ko perdre batu bani ko kufa te pona loi Tiani, boko mi kolenga. Loi wana ezala nango. Nous on s'en fout. Alobi pona ba poste stratégique, président de la République, premier ministre, gouverneur ya ville, il faut ezala bana mboka d'origine et à 100% maman congolaise, papa congolais. Vous savez, na France, Jomogo Boy, ba kocha na kacha ba famille, ba bogolo na ba famille aza sénégalais. Orga na kacha ba famille wana ba salaka déclaration ya adoption te, mais ba vandise lokola mwana bango. Ba kenda pe ba bimisa ba mikanda nyonso ya famille, ba pesa jo wana nationalité française. 30 ans après, ba eko landela ba makambo ya jongo soki pesa iki ndenge nini na comprendre te ke 30 ans après ba eko landela dossier mutu ango papa ba mona ke azana e français mais et loko oyo e pesa une nationalité française et ko eko zalaka ka adoption.
Donc il n'était pas adopté. Babotole mukanda wana. Et puis babotole mukanda ole ba peso atamo mukanda inane okomi sans papier. Obandi sou ba démarche administrative ya ba papier. Un Sénégalais. Nansi Torosola, moi moké sur reportage ya Sango Mutombo, reportage ya Saraki na Mongala. Na reportage on a osala banalise belé na rotiape connaissance nanga parce que je connais des endroits très bien. Et ça on a travaillé mingi temps na zagina no commandant na Croix-Rouge nationale congolaise. Reportage nezali un peu limité. Ils ont vraiment limité makamalamu ezali kuna wa singela ki Alex Abatume à l'activité. Et je vais parler aussi na ba société ils ont exploité bois mabaya na kati ya forêt équatoriale. Et il y a déjà des hectares de ba kilomètres na ba kilomètres il y a déboisement baza ko reboiser te baza ko lonate baza ko kata. Et c'est trop méchant. Les lots ba pigme ba komi sans avenir. Ba pigme ba koti bango na ba ville ba komola tsa bango bilamba. Bazana musala te, bazana eloko te, balia kaka maniok, nangu ba mai to, mais non, ça ce n'est pas une vie. Bazana ni gouverneur côté kuna, bazana ni député côté kuna, bazaka na armée ya FRDC et kengela ka ba société oyo exploita ka mabaya na kati ya forêt. Donc ces gens-là sont négligés, bazana tina kutute. Et je confirme maintenant la thèse oyoke, ces gens-là ont subi des tueries na part ya Jean-Pierre Bemba. Parce que Jean-Pierre Bemba, n'oubliez pas, Abanek exploité Mabaya depuis longtemps, na rébellion avec Ruganda. Et na ego mona siko qui a ba témoignage batouana basala, ils allaient vrai. Mais na voyé la bino, pour to solo là. Alors, chers amis, chers compatriotes, nous sommes presque à la fin de cette belle vidéo, vidéo explicative. Bon, voilà. Plein d'humour, plein d'illustrations. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.